Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka wa www.infoplus.org. Merci d'avoir abonné à la chaîne YouTube Nabiso Info Plus. Les gars, on a le Mustafa Malembe MAG. Pour les Sanangai, il y a 4 déjà les Sanangai. Tout qui Zalagi dans l'écosystème, tout ça la continuité Mokozali. Tout Zali na quartier Chikapa. Dans le quartier Chikapa, ils sont dans la commune Ngalema, na Kamunganga, na Ozone. Tout y est côté là, ndeko moko boye, ndeko moko ya mwasi. Ndeko wana aza actrice ya groupe Mbongi. Ye akoyelaki likama ezalaki que babakelaki ye maladi ya mbasu. Na nzela ndeko Cisco nde ndeko wana abiki mais ndeko Cisco amemi biso awa tokutana na ye loko aza pe artiste solola na ye tokobanda nano na ndeko Cisco ameka koyebisa biso azwaki ndeko wana ndenge nini akutaki maladi ndenge nini epui bakobengela biso ndeko aya bomona ye po tosolola na ye ndeko Cisco ko se présenter lisusu te mpo bato deja bamoni bayebi yo ndeko Cisco betela biso nanu mbasu ya ndeko wana ezalaki ndenge nini. En tout cas, merci le grand journaliste Stato Kimilis. Stato Kimilis, c'est ma partie de Tsaramboula, surtout une météorologue. Alors, pour répondre à ma question, nous avons s'excuser, nous avons l'émission en anglais. Nous avons l'émission sur la nature kabila la main et pas mutu. bazali bakomona déjà on a ça dans l'émission en anglais parce qu'ils sont là nous avons respecté tout nous avons bilamba te nous avons subi bilamba te pour nous avons ça ça moi ezaki il y a 6 jours passés alala na butu à partir ba na 4 heures du matin na eu coup de fil président Mbonge président Mbonge a belingai eza ya coupe Mbonge leki ya Mbonge ah oui leki ya DFM Mbonge belingai ono Cisco parado ya Kambangu na ya tu bien pour 4 heures du matin non ça les fort ya kana 5 heures pas Jenny na chez Richard parce que répétera Jenny ben a mis 4 fonctions ono yaka tokuta la na à 5 heures nani ono le problème vous êtes trop serré après c'est un problème maman zo bang ça moi soumi lelo ma be koti ba ko bleu que na sibiso à théâtre tout là ya kana mo ya le kambo na kimbangu ameni pas de biso champagne il peut champagne naza parmi les actrices ya Mbonge a joué à bien quoi on a la kutana ya bisenga na bataki actrice principale na pièce bossa là maman ko malade ko la moitié selon bango babulaki noza babwakeli yango par rapport ya ndenge batie actrice principale jalousie nanga seke c'est un peu important oyo bamoto abwakeli oyo eza important Jésus Christ a protégé na makila na ye ozwa mpe guérison je vois rafa atala likolo na yo eza docteur de docteur nga mpe aza mwana ya walesa nasalaka nzambe oyo atilo bo yesu donc ye na kosala makambo toluka nino bika ade la vengeance so pe esenga korendre César c'est que ta César eza après to bana na guérison le monde ayaki na moni en tout cas ye mo koloba nyonso ndenge nde ovanda ndako nde likone ezalaki na ndenge oyo nzambe asali mpo na ye lelo donc ye moko aza témoin oculaire apesa témoignage na yango aza na monoko ya ebele mpo na ye te
Si possible, au bien la besoin de côté sur le naïe. Et puis, le snage, là, l'image à cause de la besoin de tambola. Est-ce que tant où il y a qui kokutana naïe abandonne le tambola? En tout cas, jour où on a été à Kotambola, avec qui pendant les colocas suspendu, il y a qui n'a somme, on a bien que 3 seringues à maille. Il y a maille qui kuna maille jaune, et 20 bisaki du col. De la zone à tirer, à célébrer pansement, tout là. On a mis le 6e jour de notre tambola. L'obillé moka benga, le papa, Zambazo le koum, na tamboli, kuba pose comme longo. En tout cas, Zamba Pambola, on a bien, en tout cas, Zamba Pambola, oyo eza na mona ebandeli nzambe moko ayebi osala donc ntango okutanaki na ndeko champagne abandaki kotambola te mais grâce ya nzambe na yo na mosala oyo oyebi yango wana ndeko champagne kotambola yango ndotambola kutu yaki le jour babenganga bazalaki na fête grande sœur na ye abalaki bato nyonso na lopango bazolenga fami babi moto atiaka animation abinaka makasi na bafete lelo abini te yaki na ntongo na kuti bango nyonso na okota batanga bilongo ya mawa mpo nini azotambola te mais lelo nzambe asali wana rendre car gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ sans yo maatro nekosisiko obengela biso ndeko champagne mpo tocourir derrière le temps apusana tozwa ye epuis tomika kosolana le roi aza en chambre ce soir aza en chambre nabenga ya champagne champagne oui aza kati ya chambre kuna donc bafo bazwa ndenge atamboli eza gloire vraiment makasi ndeko champagne soki okoki kobima tosolola na ye kozala bien wana eza ndeko champagne artiste ya groupe mbonge ya fin mbonge oyo azalaki babokelaki maladi ya mbasu sikoyo azoa nekosisiko moto azosoigne ye bonjour ndeko champagne bonjour papa oni santé en tout cas santé bien na ngolo nzambe santé bien na ngolo ya nzambe ebetana na lisolo maladi ebandaki ndenge nini mpe ekoma mpe lelo tana ndeko sisco azosoigne oyo tomoni yo deja otamboli bayebi obanda otamboli bon en tout cas ndi kaka maître sista lobi yango wana parce que likolo oyo na ndenge ekomi boye na ndenge ezalaki donc eza kaka grâce ya nzambe ezalaki ntongo moko nalambwaki bien nake na nsima kozonga nanga na tutani mpo na tutani na ye likolo evimbi bandeko nanga babi non loko eza loko totango tolali tokomi lobi babi likolo evimba bo loko eza otutanaki na libende ofongola otya lokolo yango bakozwa yango seki kozala tétanos ça va toke tozwa ton ake ozwa ton ya tétanos na ye mais likolo ezokita te likolo eza kaka kovimbe te vimbe kuma mpesa somba tokomolela mpe likolo ezokita na se te so na kiso na se ekovanda te defo ezalaka likolo na miere defo natongoka likolo mposo na kiso na se papa na okovanda te ekozoswana aza kaka kolela likolo ka likolo ntango fete na biso moto ezalaki nanga grande sœur nanga balaki bato baye fete ifale basepela me baye nde kolela lokolo nanga ndenge ezayelaki et après na grâce ya président na ngai Yannick Mondial bomba fasi ye nde atende koloba maître Sisco ntango aye atraite nga likolo oyo abendi nga 3 seringue ya mai ezalaki na kati ya lokolo mba moko ekiti asali nga pansement en tout cas pansement asali nga na propre bambakisi na ye moko makambo nyonso ya ye moko donc aye alakisi volonté ya bonzambe asali nga pansement likolo mbamo ekiti epuis nakitisi mpe likolo mbamo na se likolo oyo ebandaki kokita te ça fait 2 semaines ekitaka te ezalaka likolo mais na grâce ya nzambe na ye lobi ye moko ya nzambe na ye walesa likolo nange ekiti nzambe na ye ya walesa oui likolo na ye ekiti likolo nange ekiti ti mpe omoni yango lelo bapansement ti yako azolambela ngai na volonté ya bonzambe ya malamu likolo nyonso azokita zwa likolo kuna na mpa na biso boye na tikaka na se eza mwa mosika nazokita azolotraite ngai ti omoni nga lelo oyo likolo oyo euti na chambre ebimi ya kotambola oyo ezali kotambola te likolo oyo
ezalaki ezotambola lelo ezalaki ya kotambola te lelo oyo osalaka théâtre balobi maladi oyo babwakela yango ya kobwakela ndeko champagne azalaki na rando tobanda nano na groupe na bino te yango bamakambo na bino ya koyelela baposte makambo na bino ya koyelela banini bolobaka nini bafigurant phare na bapièce yango wana esali te ke bandeko na babwakela maladi oyo. Bon, mingi elobi maître susu alobi to liboso nano ezalaka nano traitement ke to bando otala makambo wana surtout bandi tokolandaki babwaki yango mpa nani babwaki yango mpona azwaki role actrice principale soit mpo champagne aza boye yango basalinga mpo baninga na nga wana vraiment tokokende molai mingi okomona traitement kozwa te okomi kopense juste omaka na makambo wana lokola nyonso ke lokola nzambe asalinga grâce biloko ezalaki esili eloko ezalaki na kati ebimi makambo nyonso esalami bien lelo natamboli en tout cas gloire à Dieu. To mpe yo moko sincèrement ndenge ozovanda oyebi ke maladi oyo oza na problème na motu te oyibaki eloko ya motu te oza mwasi kitoko olingaki mpe mobali ya motu te nde bamaladi ekomeli yo kaka. Oui, en tout cas, kolinga mobala mutu nalinga yango te mpo nazalaka zuwa makasi kosala mpe mabe wi toza na mokili oyo ezaki ye misusu okosala mabe moko boye me ya mabe moko mpenza ekomisanga ntina niveau oyo en tout cas nayebi te nzambe nde moto aza nakita tala monene ye ayebi ya misu onga nayebi te ye ayebi ya misu mabe onga nasala kala soit oyo nasali me nga moko nazotala rétroviseur na nga nazomona nayebi te mabe nini nga nasali mpona koma boye mais eza baku oyo tokutanaka nango na vie na monde eza nango eza baku oyo tokutanaka nango na vie na monde. Ndeko champagne lelo ndeko Cisco azosoigne yo bato balobi bato basalisaka maladi oyo beaucoup plus baza banganga mais olobi eloko moko ke ndeko Cisco azosalisa yo na nzambe na ye na nzambe ya prophète na ye na nzambe excuse na nzambe ya pasteur na ye pasteur Walesa. Est-ce que na ntango azosalisa yo grigri ezali te omonaki te ke no azosala eloko moko boye abendaki eloko moko abetaki prière moko boye yango azosalisela yo? Non. Papa Cisco soki asalinga pansement asilisi apriaka soki aprie asilisi atangeli ngai kaka charisme 3 fois bayebisaka nga te eloko moko boye lisusu osala susu na butu bima libanda mpo lokolo na yo bie na butu tika lokolo na yo mpo tokende non yayebisaka soki asilisi kosalanga pansement aprie asilisi alobi charisme 3 fois oyo nga namona ye asalaka yango wana mosusu en tout cas namonaka te. Mais mpo lelo bato ebele bazolobake ndeko Cisco bato ebele bazolobake bapesaka batémoignage ndeko Cisco azongela biloko na ye peut-être na se ndenge azosoigne bato boye azosalela makambo na ye yo ozotémoigne banda ndeko Cisco akoma kotraite yo azosalela grigri te azosalela kaka nzambe. Oui, en tout cas, même nga moko tokuta liboso ntango tokutanaki na ye ntango ayaki obangi ezalaki parce que ndenge toyokaka kaka mpo eza quartier na biso quartier na ye mpe toza bana quartier toyebi ke mwa ndenge ezalaka mais ntango asimbi lokolo na ngai atangi nkombo ya nzambe na ebandeli nano apesaki ngai bavexe biblique et après alendisi ngai ke nomoni makambo oyo eza boye ezalaka nango eyaka nango talatala etalisi ngai kolendisa ngai na sens ke nazala motema okita na eloko oyo eza bien et après abandi kosalisa ngai ntango abandi kosambela soki asalisi ngai asambeli esika nayaki komona kele wi ndeko na biso abongola motema aza na nkombo mosusu abela ata par nkombo ya Jésus Christ na papa Walesa oyo aza pasteur na ye aza na nkombo mosusu abelelaka te papa nkombo ya Jésus na nkombo ya évangéliste na ye. Ndeko champagne bato baotala yo oza actrice ya groupe ya Defin Mbonge soki eza na eloko moko okoki koloba na bato
bato baotala yo partout dans le monde okoki koyebisa bango nini baretenir bon bango nyonso balandaka ngai na groupe mbonge basepelaka na ngai en tout cas nasepeli bango makasi nga mpe nasepelaka na bango bazala bien bacontinue kolandaka ngai balandaka mpe émission na yo mpe mingi mpo émission na yo en tout cas eza émission moko ya bien ezosalaka biso mpe mosusu misusu bato tobombama tolekaka na tv mais bamosusu mpe bayebi biso te mais na nzela émission na yo oyo monde entier mobile kotala ngai champagne bayebi ke champagne aza maladi bayebi ke champagne azwaki problème boye en tout cas nzambe azwa lokumu apesa biso makasi oumela na mosala oyo esala bien bao balingaka ngai napesi bango mbote bakontinue kolandaka ngai nga mpe nalingaka bango mingi ye mpe olingaka bango mingi tokuti yo na etat ya maladie moye tozwa yo temps mingi eza te oza convalescente il faut pema vraiment esengo na biso mingi nde tomoni yo otamboli toyebi ke ntango ekosila tokozwa temps ya koya kotala yo olakisa ke non pota vraiment pesi merci mingi papa journaliste nasepeli makasi na sacrifice na bino bosali kolonga mpona tipa na biso en tout cas eza zar te mpo bozalaka na eloko ya nzambe kati na bino lokola boye bongi bokende en tout cas nasepeli makasi botika ngai te yare nyonso oya otalaka ngai mpe na ndolinga namonaka bino mpo eza bolingo nzambe azosenga merci beaucoup mama bozala bien en tout cas nasepeli makasi émission oyo nzambe atombola yango epuis bao nyonso mpe balandaka papa Cisco basunga ye tala kaka motu mobimba mipesi kotraite motu boye na kisi na ye moko donc asengi nga mpe eloko te azotraite ngai azose sacrifie azoya en tout cas nzambe atala ye mpe bato basungaka bakanisela ye basunga ye ekozala malamu merci mama champagne wana ezalaki mama champagne actrice ya groupe mbonge ye aza malade toyaki kotala ye na ndako babwakelaki ye maladi ya mbaso ndeko Cisco nde azosoigne ye tozokóma na suka tozongi mpa ndeko Cisco soki eza na eloko moko oyo obosanaki ya koloba okoki koloba nini mingi ya koloba vraiment eza vraiment tinasi nyonso déjà les œuvres parlent à ma place en tout cas na ndenge ya bien oyo bazobaki no ngai nazotraite bato na ndenge moko boye oswati ngai aza baraki na papa walesa en tout cas rien nzambe ya walesa oyo apesanga ta binongo ta fond d'écran na ngai de yango parce na fini kaka vraiment na mama papa walesa après papa walesa na tie kaka boye mbala moko ebimaka elongi ya pauvre maman donc papa walesa pauvre maman donc natiaka toujours nzambe oyo aye na liboso natraite bino bomoni oyo nzambe azosala c'est pas moi qui vit mais c'est Christ qui vit en moi ndeye moto azosala babiloko oyo nyonso après awa nazokende sikoyo babenga na matonge epa mama biso autaki na Paris mama atindaki bambote ebele mama ya biso Brigitte abai mpena alinga avant voyager lundi bakubokutana nde alobaki merci mama Brigitte tokokutana naoki kotraite petite sœur na ye donc nakokenda komona mpe na ye eza masolo moko boye ya kati ya te soki ya traitement limesinga ya koya ata akamona aza nango ya ndeko nanga moko akoya mama asungaki biso nga mpe na kotika te kane na osama volonté oyo nde mpe na kocontinue kuna en tout cas nzambe apambola bino eyambiki avant boza mo bainser ya nde na osala traitement ezala bien en tout cas nzambe apambola bino makasi nazangi eloko ya kopesa bino mais moke moke nde nzambe azofungola je il y aura un jour tosala émission boye mpe bozwa mpe surprise na bino bino bolemba ngai te nde bobanda na ngai na fulu nde nango mobota misuni nayebike toliaka biso nyonso nzambe akosunga vraiment merci ndeko Cisco wana ezalaki ndeko Cisco tozochite na émission na biso ndeko Snege l'aide d'image na nsima caméra nabosani kopesa merci na biso aza na nsima ya caméra oyo bazala toujours la fondi et caché donc Snege le garçon le plus beau Snege l'aigle d'image d'ailleurs atala ba 500 mètres donc ndeko Snege l'aigle d'image na nsima caméra lelo vraiment
naza na mingi ya oloba te tokutana na mikolo mizali koya na émission mosusu ngawa bino Mustapha Malembe napesi bino bye. Vieux t'es belé que tu vois ça doucement, doucement. Donc pota oyo ezaki nde bomona ekomi moke eya mpena monene nde ebendani boye donc tozokenda biso bien tozoke déjà bien la soeur pense que pardon, tout gagner temps. Tout gagner temps. Oh, pardon. Pardon, tout gagner temps. Mon père de confiance quand même vraiment. Ah, tondi hein. Donc bas ce côté là qui awa. Ali dessous. Ya qui dessous kota tina kati donc so ta pe kenda. Mais nzamba sali grâce à moi dessous chili. Bas ce côté là awa. Voilà. Elongo yango. Elongo. Yango elongo. Je te dis vrai là. Oh là là. Tout tiré. Ils ont sué là. construit ezaka ti mpo baosala pansement so esili osila ekita nango te. Almet. Je suis aujourd'hui. Et ce soir, quoi? Ok, qui me fait? Calme. Je lâche. Patience, un peu de nous. Quand tu m'as muqué, quand tu m'as muqué. C'est là que tu as un côté de Tikali. Tu as un bandage, là. Koma na suka. C'est là où on a quitté. Quand on t'aime. Place à la porte des alliés en dessous. Journaliste Moustapha Kango m'a dit. Moustapha Kokangati. C'est ce bandage. Tu as un bandage. C'est serré au lobby. Hein?
Oui, Seigneur Jésus-Christ, Père de grâce, sois loué, sois glorifié, parce que vous êtes l'éternel Dieu, le Dieu des guérisons, Jéhovah Rapha, le docteur de docteurs, Seigneur Jésus. Je vous remercie tout simplement pour la guérison de notre maman, Champagne, Père Céleste. Merci une fois encore de plus pour la guérison. Oh, le Dieu de Walesa, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Tikotak, Père Céleste. Sois loué, sois glorifié, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Je demande le charisme du Saint-Esprit. Le charisme puisse merci Seigneur Jésus. Que le charisme puisse entrer dans ses veines, puisse circuler dans ses veines, Père Céleste, afin qu'il puisse avoir la guérison totale en nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Charisme, charisme, charisme. Amen. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otalaka